Nadine abilité. Samedi, Nadine a zagi na fête, va inviter qui a animé la fête mon boy. Aye auto bon peke on a tes ali to pese va peke a sobi periki. A quelle fille oyo a maquiller. A sali pe boter de kandenge za la ka fête. Fête pe to bon samedi ke fête dimanche ya kozonga na ndaku. To tele to tini mwana na hotel Nadine. Abia Nadine zaka ko lala azo sanja abia yo kalibu mupasi. Wana uti fête samedi, le dimanche wana bani ko sanja. Libu mupasi. Samedi wana pe afandi ka toute la journée bongo lundi à Monica qui est santé zabienté à quel centre la centre l'obinité bokine campus dès la campus on a tongo de okufa ya mardi a tongo yo abela quitté donc abela quitté fête wana kaka fête sango zaki ya nani fête ko za baninga na bango kato bipe ko fête té abi kaka ake ko animer la fête pe garçon mo ne benga benga maman ko mi wapi o sali mbangu bazo benga benga ya donc ezali kaka bodoko lo bateme ezali problème maladi o uti na fête pour na zaki bonne santé to zaki ne bien samedi dimanche tant que tu fais tu peux sentir bandi tu mardi ayo ko kufa na 5 heures yo sana ni pande ko nadi ça kama ya vende ko misi ya quartier ça ya ndeko misi ya quartier ya awa lemba awa kombo nanga Jaël mais babinga nga kitoko coiffeur ozana ni pande ko nadi naza petite sœur nae ayaka souvent na salon nanga ngande mna coiffaka ngande mna maquillaka mais quand on peut éclaircir bazolanda biso partout dans le monde Nadine Turbo abeli nini parce qu'il y a pas longtemps on a auto soigné na téléphone abeli nini poto kalelo ndeko Nadine atiki biso bon ya Nadine kokuta na ko ngana tokutana ki asuke zaki samedi aki na salon nanga pour que na coiffer na maquiller pe azaki na fête moko bandai ko animer mais maintenant en plein travail tellement azaki na bato belé et il fallait patienter la moyen patienter les sous-sois et les acquitter parce que bandai ko benga azaki vraiment trop agité na pelle wana parce que ezaki loko la dérangement et bandai ko benga mingi bandai ko benga pour que akende fête yango donc c'est ça neto kutana ki neko kutana suka samedi mais na yokaki grande sœur nanga nde bakutana ki dimanche denga bandai ko lela libomo pasi na kosanza moko bandai ko s'arrêter te donc nde yango nde sala ki akende hôpital pour na kosanza wana ndamona ni tina liwa donc c'est ça donc cela veut dire que ndé batela ki eloko point d'interrogation c'est ça maman Mbote papa kombo nani Alice maman ni sozana ni pande ko Nadine Turbo petite sœur na ya quartier ya meka pe ko expliquer biso comment Nadine Turbo comment ni passer au tika ya Nadine azalaki na bien samedi journée mu bazaki na ye alobi a okende effectivement babengi animé ko kendake kuna tango azongi nde to boni mamboni se komeli biso. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour monsieur. Papa kombo nani Liévin Malalou. Mais c'est Liévin Malalou. Ozana ni pande ko Nadine Turbo. Son grand frère. Est-ce que mais quand on peut éclaircir Baolanda biso sœur Nadine abeli tonde ni poto katiasi ko tika biso moko alelo. Nadine abeli a été. J'étais d'ailleurs surpris. Le 16, Nadine s'est entretenue avec mon épouse, dans le téléphone, comme quoi elle passerait à la maison. Fort malheureusement, Natongo et Lilo, vers 5 h du matin, on m'appelle que Nadine est décédée. Voilà, c'était un peu ça. Toi qui n'as pas de comme il paraît il y a quelqu'un qui fait si tu évité après fête soit l'un de toi qui a les libres pas si à comique au sans tu évité qu'est-ce qui s'est passé? Non en fait, n'a pas tablé sur ma suspicion. Je vous ai dit, on m'a appelé le matin pour me dire que Nadine a rendu l'âme. C'est comme ça que je suis venu. Les restes là, venons voir Ndengenini et Koleka. Mais comme ça, là, dire ce qui s'est passé, mais bien on vient avec précision. Merci beaucoup. Mais quand on peut couper sa adresse, na baïba Hollande abisso bazar pour ça qu'on rejoindre quoi assister na bino matanga. Matanga zana apate 60. Na commune à Lemba, direction à Sinestar. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon cher. naza na ndako te naza na lemba kamara na ngato kufa na komi ka sikoyo na tika ki na ndako so na komi bo na tindela so na zo na tindela ya merci OK parce que chez ngama ça kasi tu n'as proposé que ngama ça ma oui oui alors dans tout le monde on est
Elle m'a dit que non, elle n'a pas de téléphone. Pardon? Non, mon Dieu, on a bâti. On a bâti. Laissez coller la tête. Laissez coller la tête. Laissez Mbote Ngalapa. Mon témoignage me par rapport à l'école est-ce qu'il y a Bélaki ou non, non, dans Kokio fait ces explications, on a la maîtrise. Il y a Nadine, na mesana obenga e big mama mboko wana grande sœur nanga hormis ya média ata grande sœur nanga no ya limba ye na patenga na bangami do ba venir kangama ya dina beli vraiment te donc ya din tozala ki na ye mercredi vendredi akenda ki fête samedi ba malaise e bandie après ko kende fête wana ba ken hôpital lobby c'était hier lundi le loba 5h donc le loba 5h à Koufi. Donc il y a un din à Sanza qui m'a cassé bilo moi noir et bimi et puis li bouma bande ko ka bien tazomi bois kasali AVC mbala non ko expliquer le cambote. Non en tout cas pendanga là pendant ko expliquer le cambote. Et logo mema qui hôpital c'était quoi exactement? Abande ko mi bois kazo ka bien tenande pe à Sanza qui ba bilo moi noir le lemo comme noir babande mo na sous clair te ba ki hôpital. Comme en hôpital to ba commune na clinique universitaire ko bimisa ba bimisa nde ba médecin ba mo ba remarquer que le colo déjà ici akenda ki asala ki AVC déjà
Donc lelo na ba 5h ya Nadine akufi. Donc alali kaka nuit ya hier pour na koma lelo mardi. Donc akufi na ba 5h ya Nadine akufi. Donc comme souvenir ya malamu on a retenir et pas grande sœur nanga. Ya bandeka koloba. O leki nanga. Donc andeki ko défendre nga un peu partout. Partout au kalso nanga zandenga bien zandenga mabe ya défendre ngo. Donc azayi ya moko na ebité baloba babi o batu baloba mabete so mutakufi tete ye mabene zaika cigarette na ye na masanga na ye ye so cigarette na ye zali na masanga ne bofa na bo seka na bino zane na problème mutute azaki no kamana ngata azaki grande sœur nanga. Donc moyena lo ba mabene zate po na ye bien na ba mabete po tonzoli sa place morote mais aza yaya o na ndeko kozala pe ya mo pembeni na ye mais na ndenga boulot. Voilà, mais une petite question à vous continuer. Il a 3 enfants, des garçons. Atikibana Misatou, Abota Bastiteka Mibali. Donc, tout ça, on a côté Nabiso, Zambe Azui Molimo Nae, Pemana Kimia. Donc, tout ça, côté Moussou Poison, tout ça, côté donc, Nzambe Ye, mon comment est-ce affirmant, vous êtes Nzambalo, Lande Karayende Moutaye, Biakoufinanin. Merci beaucoup. Voilà, Elongi Yamawa, tristesse et la Tinzoto. Banamboka, pas comprendre ni commission. J'ai perdu une sœur, j'ai perdu chroniqueuse Oyo, tout ça une intimité belle, tout ça seka, tout ça vraiment famille. Nadine Turbo, la big mama de la presse, vraiment, je suis touché. Tonga lelo na la muki mabe. Tonga lelo penza eza tonga mo mabe ponanga. Na la muki na ba 6h 7h mo na yola musanga ke classe natika ke classe. Na bimil banda na kwa na telemi na zo solo la likamo bo mo na musala ya ba bayer nanga auti kokufa. Ba ebisi bito ke zaki poison abi na mo na musala boy. Ba oboma mutu pona zwaka salaire à $50 vraiment. To kama likamango na simbi téléphone na na tala boye Big Mama kufi na Facebook na bio za poisson d'avril. Non, je ne crois pas. Na moni journaliste mo Nancy Andi muta publié et ça linga somo de na robenga o akoma ile kwa lipasa na ye Virginie Manganga. Donc o akoma ile kwa lipasa ya Big Mama parce que comme vraiment so moni Big Mama moni Virginie Manganga de na robenga e Virginie Manganga est consolable azo la cao. Ndet ne pas appel à docteur Dekana Victoria. Je que non, en tout cas, Big Mama Koufi. Nous, moni, s'est précipité, tout y est dans le lieu, dans la famille, dans la famille, pour que tout soit d'information, surtout, il y a le voilà, avant, ça, est-ce que vous avez quitté le matin, moi, ça va malade? Jamais, jamais. Big Mama, samedi, vendredi ou samedi, tout solo, il y a. Natine là qui blague, moi, c'est quand il faut. Natine là qui blague, moi, dans WhatsApp, c'est quand il faut. Tout solo là, Mikolo, ou t'as bien trop. Abenga noko bana na ngai yaka to tourner zo kimanga to tourner to lobela mamba wenge to tourner concert à wenge le 30 juin to lobela na bando ibiseka to sala lelo oyo nazo zanga maloba ko perdre mon joint ya makasi ya mboka na biso chroniqueuse a bien oyo ebe musala na ye oyo azali ko yamba biso bien azaki na ba polémique te azali ko pesa biso temps ya ko s'exprimer na musala na biso oyo en tout cas liwa moko brisque et zo lekelanga. Un mot pour la famille Banatiki. La famille, je dirais courage. La mort ezali nzela. Tobota makana mokili poto vivre poto kufa un jour. C'est vrai que Nadine Turbo a accueilli penda na âge moko fleur. Tozaki na posa na ye mais accueilli atiki biso. Toko sa elo musote tokum sara nzambe parce que dans toutes circonstances nous devons louer l'Éternel. Famille na sengika bazala ini ko kabwane zalate liwa Nadine ebota bo kabwanité makelele te. Famille peut pas faciliter biso tâche biso ba collègue na de service biso ba oyo aye to kundaye pe na ndenge oyo ya rang na ye rang social na ye parce que Nadine Turbo oui azaki ya famille mais azaki pe na famille
famille professionnelle, azaki pe na ba téléspectateurs, pe na ba fidèles internautes. Pour l'amour à côté pe ma internet. Donc ba tona surtout ba na posa ba kotala, ba ko lelaye, to rendre ba derniers hommages. Ngana osenga na famille bazala vraiment logique mingi les raté, bati que la paix, bisopé, tant mambo toza osenga bango. Je crois que togo kana kaka pour que to biso tout les là. Nadine Turbo ensemble vraiment na ba journaliste seigneur surtout ko bana na mamile la Virginie Manganga Ariette Kajinga ba tout ba journaliste tout na souhaité na présenter bino ba condoléances na kombo ya Werason patron na ngai et je crois que Papi Kakol Pauti ko benga pour qu'il a présenté toujours ba condoléances vraiment tous a touché vraiment tous a touché. Merci de l'ipasa ya Odoti Kibiso Madame Virginie Tomoni PA sur le lit Nandaku ya celle qui était chère pour nous aujourd'hui Tobengé pauvre Maman Virginie pour la disparition. Déjà il y a sentiment de tristesse, il y a marre, il y a déception, il y a pas si tout a chamboulé, tout a abattu. La disparition de Nadine, ça a choqué tout le monde. Wazaki amis, collègues, ngana benga kaendeko parce que nazaki na accès na ndaku nae, na accès na bana nae, na accès na ba problème nae même familial, même amoureuse, donc on est vraiment ébélé, j'étais là présente pour apporter quelque chose. Donc Louanae ils a vraiment participé mawa et ça lui est touché Bissot. Donc c'était mon ami, c'était ma soeur et les gens disaient beaucoup Kana. Donc voilà. Voilà, à part cette nouvelle, est-ce que Ozwaki même nouvelle, il y a malade avant que le loba benga pour te dire? Non, non, tout seul, je pense 2-3 jours passés, à informer Kinga pour moi Anae. Et voilà, na ça qui promesse na Koya. Je m'entendais pas qu'il y a Roukoufa. Voilà, donc il y a malade qui n'a quitté, il y a problème n'a quitté subitement, donc il a coupé. Voilà. Une mère que l'était, elle a laissé combien de... 3 enfants. 3 enfants. Donc, Nazo Bengue, la maman de garçon. Et garçon à Souka, il y a Bengue Chouchou. Mettons, Tobotaka na écart, il y a un abouti mois en mars, je pense après 4 mois, abouti bébé naé. Il y a Pierre à moi, Kombo Jada. Et j'appelais son fils, le cadet Jada, Chouchou. Donc, tu vois, maman Tikabana Boïza passé. Voilà, je vous ai vu.